Obenga ba ancien collègue na ye oyo bazaka bon terme mais ezaka bon terme mais a sollicitaki tout le monde boyebi attaque na bango na tout ndenge ezalaki ezali pe idée moya malamu mpona batikana na basouvenir ya malamu ya bapapa wana batonton wana ya bavieille wana basala bamama na baboulot ensemble soki bameki soki kosala yango esala so bien eza na ndenge ya mabe te ye moko le padre moto ayebi classement na ye na ndenge ya kobengisa bacollègue na ye mpona boulot biso tozalaka wana donc nde ezalaka kaka abaki obenga bancien collègue ou bancien papa na ye place aleka bancien collègue na ye ya wenge maison mère boyebi eza baya Jacques Mulopwe abaki eza idée na ye abaki aza na projet comme eza projet tozele réaliser mais soki ekokisami pas de problème omona pe makritoche abwaki pe ouais eza mabe te aza ancien collègue na ye donc ata roma pe sele oscar maye donc ça va bien o bless chrétien ndeni yo fo so moeza o bora na ya no sele mo big eza bien Beaux-Arts TV partout dans le monde. Donc, si vous êtes connecté Beaux-Arts TV, vous ne manquez jamais. Il y a cause à la informer, Nathan Réel, toujours avec votre humble servante Grâce Makola, autrement appelée la bouche électrique. Et aujourd'hui à Kinshasa, Tozo Tambola, na cadre. Il y a actualité, Tozo Luka Balobi, état d'urgence DG Longwe, Moussala DG Bandi, photo Tambola. Sauva Nanda Rozo, actualité, Tozo Makambute. Yango Lelo, Beaux-Arts TV, tu préférais Kobeta Tour, na une des trois, et pas, moi, la Mboka fait Regola, na orchestre, na Mobimba. Il y a J7, ba répétaka. Tu meka un peu d'information parce que Bazaki confiné, isolé na bandaku. Donc bazongeli tu meka ozoape d'information to zongela ba lire na biso ya kala ko ya kozo ba image na ba répétition ko ye ba faire Regola ninga sani na préparer quoi. Et aujourd'hui na beta masolo na invité nanga, na so présenter binoye tout à l'heure. Avant d'abord na présenter bino invité nanga, j'ai profité aussi à repérer ça ba big salutation na grande équipe technique, il y a Beaux-Arts TV Mobimba et derrière la caméra, je vois, je reste Brador ainsi qu'il y a Grâce Parker Babi à mon nom, donc on est ensemble. Il est serpent, donc on est toujours ensemble. Et à notre papa leader, Papi Kelly, donc merci pour la confiance. Bisoto Tambola Kaka, Tozo Luka pour na. Internaute sinon surtout à Beaux-Arts TV et naie siko na côté bino invité dans celui qu'on appelle Blaise Créateur le FIFA donc babiaza awa au meko lekate au kangama. Bon après-midi. Ouais, Grâce Makola. Vrai chéri. Kala. Naza nanga kayo boki singa umona na te lorote. Anniversaire d'avance. Merci beaucoup. On a dit que Kalaté jour J lobby. Mais c'est aujourd'hui. Ah aujourd'hui. Joyeux anniversaire, vraiment. N'a pas un Blaise Créateur. Talara yo parler des fois. Merci beaucoup Blaise Créateur. Tous qui na ba état d'urgence na landa ki muke na ndako to meka ko beta moi ma solo. État d'urgence c'est l'équipe baninga musupe ba bosser. Par rapport à Jet Set, to retenir nini obo bombela biso. Bon boulot hein. Tous avons dans studio. To préparer double album, premier soin, Black Box. Déjà facilité, mais Black Box est trop prise, trop international. Azana ba featuring na ye oya Rosala, azana ba invité na ye oya bengisi. Biso toza kunate. Malgré to interprétant ora soge bimi, mais biso toza 100% rumba ndenge za la première soin. Vraiment ba bon boulot. Banzembo surtout na yoka ki na studio la fois passée. Na pesi ba longo nya mingi ba merci en trop. Na patron na biso le padre banzela wana bozala bena de cité bozala gâté makasi po bo reconnaître album wana kana mungongo après mais na balignement boye bateke za biso comment ça di nouveau vraiment di nouveau et puis netinga na jouer par rapport à banzembo donc en tant qu'animateur et na yoki degré banzembo wana et bangisinga na pena biti en tout cas faut to bouler bena babiloko ya bien et mutazoka banzembo et pas comme une animation donc animation fait qu'on a na chant pour banzembo dans la studio ngana oka banzembo ba lignement
Donc ah Sheriff Kachiku mote na yo pour na DG Polo. Donc na compte Blaise Polo mo konzi na biso Kachiku ya ba Sheriff mote na yo place ça. Ah Tazi King na États-Unis likolo. Na ozo mibeko bo mona na otuna DG Polo mutazo pesa nga batu na ye. Donc Tazi King na États-Unis. Donc na bandolo ba pona premier soin makola na biso yo banzela otokei bo reconnaître album manaka na mgonga prési. Mais en tout cas ba belle mélodie. Ya mon biso beto se préparer conséquence. Animation ça la fait bien, aux autres animations, aux autres rumba, ils ont le même niveau. Et à dire banzembo danger ma animation ba beto kara. Ça dérange. Donc bon. Blaise créateur ngana sepela mingi so na yambi oyembara trop parce que lelo na sa émission moulaite mais na sa na moi ba question ya bien. Pour na yo na habité yo répondre à tout sagement pe ozo na autant ya ko répondre biso. C'est la biso na elo mo ya nani ya par hasard bato ba Hollanda biso ba comprendre qui est Blaise créateur plutôt les FIFA. Olivier Belé sengi baba qui c'est là yo mai. Olivier Bugola boan seka esengi baba qui c'est là yo. Ale yakana boa ke là yo mai. Modwe ya mama na bana. Modwe mama na bana. Nakutani na Jésus de Nies. Apesinga moto makasi. Moto na pameli milimo na kombo ya Nzambe. Ale moto akumba yo. Ye wana par hasard. Merci beaucoup Blaise créateur par hasard boza na ba featuring ebele na bato libanda ba musicien mususu ya libanda mboko ya 4 saisons to ya Africa. Non, par hasard. Non, Black Box ou premier soin. Na boza na ba featuring na Black Box ou na Black Box on est ma kamba président mo yebi ba artiste na pointé. Premier soin président lancer un message que arbenga ba ancien collègue na ye. Oyo bazara bon terme mais ils ont bon terme mais à solliciter tout le monde boy bi attaque na bango na tout ndenge ezalaki ils ont payé des mois malamu pona batikana ba souvenir malamu ya ba papa wana ba tonton wana ba vieille wana ba sala ba maman na ba boulot ensemble so ba meku su ko sala ngo et ça la so bien ils ont na ndenga mabete yemo les padres mutayebi classement na ye na ndenge ko bengisa ba collègue na ye pona boulot biso to zalaka wana donc ndezala kaka. Abaki obenga ba ancien collègue ou ba ancien papa na ye place aleka. Ba ancien collègue na ye ya wenge maison mère. Boyebi za ba ya Jackie Mulopwe, abaki za idée na ye. Abaki za na projet. Comme ça projet, tous les réaliser mais soki kokisami, pas de problème. To mona pe maklito chabwa kipe. Ouais, ça m'a bête. Asa ancien collègue na ye. Donc ata Roma pe c'est le Oscar maye. Donc ça la fait bien. Oh Blaise créateur ni yofo so moeza o borana ya no sele. Ah, mon big ils bien. Ah, borana sele. Blaise ndeza bo borana spawn. O beza ndeni. Donc so que aux alavement bongo ils ma bête pas de problème. Mais en dehors il y a bateau baleka na maison mère. Là ba kota te ka ba o maison mère. Il y a le bateau ya yemba na bango hein. Wa yemba na bango. Baza ba héritier batana be ba boss live baza belebele. Bano pe ba yaki après occupé ko. Ya beta na bango te. Ya bi ba o yemba na bango na wenge. Bon, merci beaucoup Blaise créateur ozaki nanda ko yoki makambo penda ndele kileki bato ebele ba bimisi ba boaki ba yembi. Biso da botikela biso par hasard na biso ti lelo to bina malgré promotion bomaki biso na pandémie et paralysaki mokili mobimba mais tozozela na Black Box lokwa bo promettre biso ya bien na Jésus de Nias tozara décidé tobinara toujours Blaise créateur comment na baningo babwaki ba générique awa tomoni vi na biso fali poupa abwaki allo téléphone Bercy mwana ayeli biso libanga et inosbi ayeli biso Hollandi échappé derrière la caméra Hollandi ainsi que na batu misusu na yebite ndebino boyela bo promettre biso nini est-ce que non ba yebite ba yebi gande ya mouvement ba yebi les pas d'attaque le on est na marché bat ba yoka ngo kande ba yoka ba Claude Yonga ndé ba yoka ba my meilleure chemise ba yoka ba jugement biso to tsaka ba bazela biso kana ba niveau ana meturo en tout cas ils amaka mususu ya bena liwa grâce en tout cas bena liwa et puis na ba confinement on dit to vendre ba 5 mois na ba parler tout le monde a dit on s'est préparé on prépare m'amener bien en tout cas ba la décider
assurer bino bon boulot, toujours travailler pour na fan na biso, to me ko ça l'effort pour vous satisfaire pour ba remarque na bino comme la biso quoi. Donc ils allaient peu bien, faut ko yo karabino pour to me ko bongisa. Mais bo za décider. Mais koyoka Bercy mwana leki auto le papa président Ferrego là ke na la timwata aleka na maison mère papa na biso Félix Oazé kwa pe aleki sai mais lelo ko beta libanga o ezobinisa toko boya te po to ebike ezobinisa na ebite ezo sala yo ndenge nini etake muninga na yo animateur abimisa eloko ezobeta aza pe na mutu na simanete aza pe na orchestre mutu to leader mafula me na makasi na moko nga déjà bimaki jour na okarango na bengaka ye na numéro na ye papa félicitations courage na oki boulot ça va na encourage qui c'est tout et l'accident yake na pressa ki est créateur toza toujours na yo ensemble comment na yo ndo boaka trop batu nyonso ba mesa na yo Kunzardo asa animateur comme yo aswa ki départ akendaki mais azongi lisusu na orchestre yo yes Africas yo FIFA donc to ebité soto sande nini na jet set boso kumbe nango comment ouais c'est que l'accès que ba bon boulot Kunzardo aza moko ya biso azalaka na biso alongwa après azongi parler na ye akuti pe ba frère na ye OK tozo bosser da makasi to sangsaka mama ye leti apesi makambo baninga pe bapesi makambo pour ka ba fan ba sepela donc c'est important na katu wana fruit na mezaka musala rien que musala le musote ngana na fédération de l'animation autrement dit FIFA de l'animation et puis ba benga tata mokambi animation nenga na mesana ko oh mais na kamba déjà ça fait mbay pendant 6 ans na kota orchestre na biso yo non to répéter mon animateur bo ça test ngam na ça mon test wana na yebi na Kunzardo retour na EP à ça nga na zalaka déjà omoni nga na ye mouvement donc na sali oyo nga na sem oyo fallait na sala yango na sali donc omoni patron na biso le padre aza muta sentimate aza grand chanteur après aza na oreille musicale wa saranate omoni soki président zo considérer après so charge mo boy faut amailler aussi mango babiso to déjà habitué na ba chose mo ya bongo besa zonga kati to boka na Bercy ti besa kei non question moko Blaise yo na Bercy na ya ka jet set liboso ba Bercy bazala vanga ba Bercy bazala na ba donc c'est que Bercy le kana test et pas non ba na ko boka na Kunzardo vous comprenez alors Blaise ayeko ya besa longwa Kunzardo à Longwa. Blaise Aye en 2014, til lelo 2020. Donc 6 ans et demi. Son absence na bango tout wana. Mutali boso zonga Bercy. Donc Bercy ayo kutanga. Enga na ye yazalate. Enga na beti ba 4 minutes na ba Golbert sali ba succès nango wana. Bercy ayo zonga. To boaki pena ya pa ye ko Longwa. Après Bercy ko Longwa to continuer ka boulot na biso après Kunzardo pa yesu ko zonga. Donc ndenga zongi wana ba kuti nderanga. Dans l'époque nanga ngam na yambi bango et ya teke ngam ta yambanga ritinzele nga ritinzela yambanga ba mwana Congo na kuta ba animateur mususu ba Golbert bango ba yambanga parce que bango bazalate na époque nanga pe nga na s'imposer da boye nde Kunzardo yo kozonga besa ka pe kozonga donc bango ba yoko bazongi ba kuti siko nga do manzaka da milai donc na kanga da tous les quatre coins na opesa da makambu bango pe ba pesa makambu ka po musala ke liboso ya na sans polémique rien couteau pour nga na déjà habitué na ba chose mo ya bongo vous comprenez da besa zonga to kana ye ki recupa longwa ka zongi to zala kana ye oyo tala Bercy pe nani frère na aye pe kozonga donc ya kutika Blaise donc to pesa ka musala donc nga na zawana ka tata mokambi na yo sala ka makambu ndezaka ne ba ken na rep ban mater tout ba sala test wana le padre benga nga pe na Blaise tellement na yo ka bango ata baza 10 ngam na ndo matsa bango yo mata soka boaki preza tout na boaki bien soka boaki bi so c'est bon ça boaki bien so na preza boaki mabe a chai kuna benga mususu asa nga Blaise gérer bango eza ni la responsabilité je net moko na zoka ina Angola moko sala test na Angola en plein podium a boaki preza benga bat ba ose langa skona loba preza tout nga Blaise oki ndeni soko lobi soko ndimi ye to zuye soko boye to tiki utala soko ba responsabilité a bongo boyaka non na bi preza en tout cas a boaki bien aza na voix bat bagangi to yana epe na kin aza pe na kisasa ndena oui bien vraiment te mena l'accès sera ye nano a écrit to bodangola
nanta koti biloko na sika mais azali siko nde balongwaka bazongaka na siko baretour na bango basala sur bateste non baprésentaka bango kaka bada batakala bazala amta sika te baprésente ye devant public oka tikaka abwaki puis public eyamba ye c'est tout dans les pas dara na motema wana ya kolimbisa asalango mpe bashikito asalango mpe babercy asalango mpe bakunzardo asalango mpe badegol bamao barise asalango na bato ebele donc eza nango aa na motema wana quoi donc aza nango. Mais na borkiste mosusu mutu déjà longo poison ezalaka un peu difficile mais na comprenant te pas faire rigola ezalaka po ba o balongwaka batiaka ye force mo boye tonde non le pas dans la motema wana aza papa social napesa comme papa social pamba te aza na motema wana ya kolimbisa ozo comprendre alimbisaka donc aza vie moko boye na bato do bato belé o pe basala ma belé ba pe ba kozonga te yo ndimaka besa kozonga orchestre mazonga. Donc il a que papa social. Merci to kunzardo. Kasi autant na confusion azongi suso. On dit que akokaki kozonga. Donc président biso dans la motema wana ko. Aza parent. Aza na bana na ndako, agéraka bana famille mobimba. Aza d'habitude na ba genre wana quoi. Muto ana droit erreur, o est important muta sala erreur à reconnaître ma bien c'est tout hein. Tout qui peut dimanche na limité na espace commercial. 7e rue wana na place commerciale les gens ont un concert moro populaire. Les gens compte il y a organisation mo ezawana, les manifestation mo ezawana et za la PG tombola gagner azana ba prix na hier ozwa. Puis biso to accompagner ba na ndule des alara. Prévenir on monitorer na siège pona komeka ko fungola mo ba mingongo evanda pendant 5 mois na bola ke katanzadi na podium pamba donc les voix. Donc tu répètes tellement 3 séances ça va dimanche quoi. Pourquoi tu répéter 3 séances c'est la biso na babilo kwa kala kaka ba cher internaute ya Beaux-Arts TV ba redécouvrir sous Blaise Créateur. Batela mwana mama batela yango bien batela wa grâce makola ya gola bina luketu ezoningana basheri bosepela batel somo kumi eluketu simple allez des donc c'est tout. Mais apparemment biloko boka kaloko kalisu ko boka ngote poso ba yambi ka émission zaka biloko 2017 2018 yakala na besoin biloko boka na 2015 wana Jésus tozolo baba tika biloba boro ezaya yo te ozokende nango wapi c'est tout kitsa semboka kotika jowe kalonji azelaka sinon ma passe là-bas bon Charlie Prince aye bon donc voilà c'est tout hein. Là j'ai dit merci pour l'assistance à mes vieux au babandi Moussa Liboso nanga. Merci pour l'assistance à Matika Songoka ainsi à notre grand frère Charlie Prince donc on est ensemble. So tangi Matika Songoka tanga Laetitia Kuya. Ça ba balanda na bongo. Nobi baninga no ba musicien ba animateur ba mi bomba ba profiter na biloko ba sia poto. Pourquoi yo zalaka toujours ezarani ça eza bongo eza normal. C'est un homme. Moi mobala memaka mikumba na ye kozela ka te ke ngai il faut ba osalela nga non. Moi je travaille pas faire rigolo là chez le pad. Je gagne ma vie ici nazo te nyos tuka awa. Yango mona ngai nasalaka makambo na nga tuna ba moyen na ngai muke okanga na zwaka okovanda bo Chancel Mbemba tindelio mo makambo okovanda boye Junior Mapuko international na tindi mo makambo okovanda boye Maître Fabrice Miye bezanga mbongo zala na bato motema mama Solange apesi makambo okovanda bo Zadio Kaza difile ningani na Maroc apesi makambo okovanda boye Alesha kupewa apesi makambo okovanda bo Sydney Kandu na États-Unis apesi makambo Pafil Babaka na États-Unis 5 apesi makambo Vena André Mamba apesi makambo donc ils a biloko moboye il faut tout mesana nango déjà yango moninga na bomba ka vie na ngai te naza dans alliance ata yo moko vraiment na ma pe ma fière le seul animateur na génération na ndenge gaza travailleur pas ya moto ya bali officiellement ya te lo ko to somba te o na bali moi c'est pour intégrer mukanda o moi c'est moko pas foutre la nganda non donc ina zwa te tolala nzala te eza mikumba nanga na bala mama bana nanga Laetitia Longange mama na Daniel et Samuel na bomba yete c'est tout hein.
Et là, tenga na sipela no kawana donc pour ça oza incomparable pour na tambola baninga ba luka bakangisa ba basket aza koto mais Blaise créateur toujours fidèle na Laetitia Longangi en tout cas coup de chapeau Blaise créateur na Jet Set à la maison betele biso masolo muke ya Blaise créateur ta que père de la famille nandeni Blaise créateur à la mukaka a s'occuper à mon bana maman beti tout nandeni soka la mugi na tongo moi nga mi balé Samuel avant melati il faut qu'on a melissé parce qu'on a mis tout dans son na voyage asukaka wapi soka linga lia muto lesete il faut qu'on a laissé ana 3 ans donc inde na bo avant na bima na zingaka so na zo lia to lia ni mbala moko na arrive à peine na la mugi boye loko sala ya ngote na suko linga pe bango na kote bombe na douche na niki pe bango na parole na futa na latisi pe bango arrive à peine mo comme sous mère na pe fatigué na se mère nga mom na olamba yana mablo langa msusu na lingaka mera lambango mais on peut cause fatigué net mikolo to zela moi petit fifa msusu donc à cause pas na likolo moi na bon nazo kipe na maka msusu ngape na zuna ngama msusu pe na sala langa on a linga so na parler na mi 20 zakate na zala na mouvement quoi na zala na mouvement na za mutu mongo nde na vivaka rien que mutu biso que mutu za artiste na quartier oyebate na za social na za simple comme bonjour. Donc ils sont en a parlé au coup de la gondo. Moi j'ai vu comme ça donc les bandes d'andé na la tapene le ngimoussous a peine senti pena que osaki koti. Donc bon. Blaise créateur par rapport il y a générique au Fabrigas les maestros. Ba uti ko boaka sangi. Banga na kati kuna aboaka nga mama na libanga. Ya solo. 3 jours ake. Batela ye batela mwana mama. Wana maestro ati Blaise créateur meilleur animateur. Ah, merci Maestro. Merci beaucoup comme on a eu donc idée autant sous animateur sous bazar na ngote. Si ta kay mabe. Chance kay pas sala rango. So pe idée ne komela nga la sala sous danger. 3 jours à sala ngo ki toko makasi. Parce que baka bongo pe so komela penga. O Blaise boaka baka animateur ngeza danger sous. Mais écoute ça pendant 3 jours ça va. Idée moi ma lame doit risquer pena na idée wana bo risquer. Monte bate bele ba ko sala ngote muso amona complexe mais il na risquer il y a ngonde makam sim ozong sa ba vie mususu net ba yo kana lisuti simba et puis simbi ça va et pas animateur pour interpréter ma voix tout wana ça facilité. Blaise créateur lelo to lali to la muki to moni na page ya nani na chaîne ya Karine Mokonzi oza grande sœur na biso na musala a lancé les sous-chansons à rendre hommage na Didier Arafat akufaki lelo le 12 août ya année passé donc jour mona mbota ma grâce makola mais petit polémique entre ba journaliste na ba musicien mususu pourquoi Karaye pourquoi Arafat pourquoi donc azo weli sala makambo na biti soko lobanini yo posano au milieu du village pour la Karine oui. Karine a la façon na moko denga zala wana difficile à comprendre difficile à arrêter. Karine azanga la mugi boya sali oyele na mutu. Donc Karine azabela vandi boya biti na osa boya sali pe. Mais yo ko sala ngote. Donc baza différent. Karine vraiment pour na juger ça passe. Azaka na ndenge na yo na ndenga za wana ndenga zala. Ya passe. Au moment vande na ndako oza créateur o créer pe ba blog mususu. Ouais ba blog ezali. Mais to yo kati. Na ngoboka ba client ngasa kana ba mission te mais na sala ta muke. Na sepela. Na yekole loko mususu te. Na yekola kaka kobwaka na yekola kimenizie te na yekola kaka kobwaka soki to soninga na mama linga kana bwakela ye tika na bwakela ye bwaka na bwakela ye na bwakela na litoi bwaka na bwakela mama na bwakela na libumu bwaka ye na bwakela na mukanga bwaka donc o memi biso place mususu oyemba ndenge mususu mo memi biso place na yekola loko mususu te na yekola ka animation na yekola kimenizeri te na yekola kaka animation soki to soni na mama na parler pour pas se calmer alingaka na bwakela ye o bwaka cri falo sisi na litoi na bwakela na libumu na bwakela na mkongo na bwakela na mupanzi est-ce que litoi ya muto eza micro baloba na litoi OK yo baloba na litoi na libumu ka ko bwaka crit maza mwasi na ngai te comprendre te donc ko bwakela ye même na lokolo na ko bwakela ye même na donc na ko simbe boye boto na monsieur excusez asa
moi si nanga ese risiko ndena bala eboso ndena banana lito il faut na senga permission pana osenga te metongo silika biso tozala te leloko mosusu te nayekola kaka na animation nayekola kimenisia te nayekola kaka kobwaka soki toswaninga na mama alingaka nabwakela ye tika nabwakela ye bwaka ata na litoi eba tika nabwakela ye bwaka ata na libumwe evala mala koze varisa lingaka nabwakela ye bwaka ata na mukongo bwa habloka sikasi wana na obakisa nanga eloko te babinango ya kotelema babinango ya kofuandila feregola kwesi mibekalo bimoto nusoza kotelema sundama grase makola sundama mama na bana sundama ozongisinga apparemment bato babwaki bagénérique bayibi bakri na yo naolobelango te te apparemment nayebi te so batekele bino mpo motu moko soki nalobi eloko na tie bato wana ka te na rapelo kaka na micro na émission na nga omoni neti alo telefone na par hasard ekende ndenge moko baparti mosusu nayebi te so otali yango bien ocomprendre na bai na otiki ololobelango ata na tele te mpo na kopesa base te yoko mo remarquaki ça va mengati na moi pena mutu mo abwaki ko eloko eleki tika ngabi oyo pena jet set bon c'est que bien à l'époque et na zaki pas forme oyo kangoti merci beaucoup Blaise Créateur na boka krimoko nalingi na boka na bolaima ye bolaima ye siko to boka na bolaima yo ale bolaima makaka makukwe kukwe gaga na boko na jeneki na ngamoko na sala ka vana kota jet set kala à l'époque maintenant ngolo bango te boskizeka na bafan na lobengo sans polémique pour ba poser une question maintenant ngako lobelango te pour za te ke to cheka na baninga to mais cheka te za ba kringa na lukeri tinzele a dadi mayala aloba ritinzela iba krina na lukari tinzele yango na lukio pe peut-être nazoyoka nayoka menga mona vandi pena na trace kitoko na tali au Blaise Créateur bakino so natangile wana eza ba ne ba 2 ans 3 ans 4 ans eza ba ne leki donc na répondre ga po yo lobby mais na ko lobela ngote po na ko pesa best mais du moins que bato ba ota biso ba comprendre que ba comprendre po yo forcer nga rien que nga na lobate de l'axike to sala ga bloka ngo asika na sala. Merci beaucoup à Blaise Créateur. Là, je dis un grand merci à Viron Zambijikaki, c'est Babi, les rois de son trône. Ou mais la vanda na yo. Donc, merci pour notre soutien. Oh, ça là, vraiment, ils ont coma. Anniversaire n'a lelo, mais par rapport à boulot, non, quand il y a actualité les kate. Nalina sam sala nanga le dimanche to kabula moji. Naza ko informé. Na ba sponsor nyonso, ba mama nyonso, ba papa nyonso, o balinganga. Numéro nanga ya musala ezaka na mission nanga donc ba tsangwana o alinga soutenir nga na jui na basket surtout mingi bato bazali banda na basket na moi 30 € na 40 €, 50 € pour les dimanche les capepele en tout cas no yambango motema polele Blaise Créateur to comme na suka na ebité ceux qui ba programme ni no pesa biso après le dimanche semaine wana to banda ba rep ezongi normal na yembelo nanu occasion anniversaire na yo grâce vraiment une nga ba boa gelote ba boa kate tana lito vraiment ba yembela joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire makola ya ba grâce joyeux anniversaire mbotama malamu et puis na pesa numéro na vite fait na ba tout batale émission la pesi mbote na Madi Wembo ya ba Madi mbote na place oza c'est na biso vraiment bolingo ezali numéro de contact est plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 aux Blaise Créateur pour ma solo tanga mika dédicace donc so pe moni moi conseil eza obenginga lelo vraiment na boka batu mingi te pour na lelo na sukia pour le sukia na maoyebi si biso te soki semaine otobanda ba rep ezozonga non mais toi partir d'abord déconfiner les 15 les 16 biso on a concert de là c'est que semaine okuna partir mardi ba rep ezongi normal mais lelo to répéter le mercredi to répéter jeudi vendredi samedi to premier dimanche to na concert mardi rep ezongi des alara en même temps to na studio de lundi
Donc ils allaient venir répétition studio. Mais vous avez de la chance de confiner état d'urgence, mais bino boza cop malamon qu'on a ni. Mais orchestre monene, c'est là que tu as sollicité donc. Oui, va contrat boni o ils a déjà signé mais quand moment confinement. Donc l'accès d'ailleurs que tu bando c'est là que va fungo la poto bande. Donc les orchestres ils a que les lotos ça lobby kuna lobby ah donc bon. C'est que mikolo to pe maté. Et ça normal, tu as habitué nango, c'est normal. Il y a des passes na bateau bazana ba chance wana te. Mais biso to nango. Grâce à les padres. Merci beaucoup Blaise Créateur. Merci. Ok, merci beaucoup. Là, c'était bien. Blaise Créateur, mon invité spécial. Oh, Nayama qui n'a mukolo lelo. Pour passer la biso, on peut. Oh, ezo le Canadien, na orchestre ya artiste monene ya mboka na biso Ferrego Lanika Boroni na Jésus de nuance. Le padre, en tout cas, ma camionneuse ezongi normal. To solo akande to solo ba mama mo na bino yeo. Donc les jours en botamana il est dimanche de moi et loko moko esalama par rapport nzamba bateli nané lelo après à prière moi offrande de grâce par rapport il y a un an de plus après les dimanches on va faire quelque chose. Merci beaucoup à Jiré et ses bras d'or derrière la caméra. So bon mon image kitoko. Donc grâce à Jiré. So père routine de Rosala donc ça bien et merci beaucoup à Papi Kelly pour na confiance au PC en tout cas non promettre au bunda toujours Beaux-Arts TV et au Kendel Bosso no Baxa 1+7 bobo sanate tous en bas programme nabiso donc spécial week-end chaque week-end avec Grâce Parker donc Grâce Macol à la bouche électrique na Grâce Parker spécial week-end to meme bino biloko ya bien donc beau zapper te beau ratarate chaque week-end to bando solo là et surtout beaucoup plus na ba maman ba papa ba na pe donc to bando beta ma solo ba suggestion na bino ba commentaire na bino yango salanga énormément plaisir tant bozo loba tant bozo rappeler nga Grâce place on loba mabe bongi sa Grâce zongi sa boy et ça toujours ngana kende liboso boy marabe mission la biso bo commentaire bo partager prochaine na biso et kende liboso. J'ai dit un grand merci à Plamedi Marco, là, Jérémy Mbala Babi, donc, ba fierté à Bayana, Bango, Basoda, Nanga tout. Nalinga bino énormément. Sébastien Kungwasi, merci pour les cadeaux. On se retrouve à la prochaine. Bye.